na lamuki bonga viwa papa osaninga signal pour la conférence lelo kola biso ete ya solo eza yo moko Jésus Christ kombo wana eza kaka Yesu Masia mende Yesu atie valeur na mona na ye pe a glorifier mona na ye yangana to mona ke kombo ya Yesu ta mususu sali penate mais esali na ngaka po papa Yesu ngaka na kati ya kombo mona ya Jésus Christ. Priez toujours à mon nom, tout semble na kombo ya Jésus. Toza kolongola ba maladie na kombo ya Jésus. Au mona na kati ya ndoto yuzo loba na kombo ya Elinzeza mais na bo moyi bo loba na kombo ya Elinzeza te. Peut-être c'est quoi pour ce toujours déjà enseignement na makasi. Ozo mona tango la luzo loba na kombo ya Elinzeza oyo kanisa kite. Kompla bana mike bazotambola na bakari ya kitoko po mayele etondi bango eza mabomba mia banani bakotombola royaume wana soki eza biso te aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Ebana kitoko koma mokonzima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi na lamuki bonga viwa papa osaninga signal pour la conférence lelo kola biso ete ya solo eza yo moko Jésus Christ oza na kati na biso en tout cas esengo na biso binelo moko ta muso boza komimona te me bo progresser makasi ya bo passer ba test bo progresser makasi pona ba fona bino boza komiyeba te me lobi bokoyeba ngo leur jour à jugement et ekokisama tango wana bokoyeba ke boza banani na mokilo boza ba hasard te boza pe bana oyo baza ya musuni te nazoloba ngo papa na ngasa akomisi bino bana ya Emmanuel bokomi bana na ye bokoti na kati ya bolingo na ye yango na omoni ba témoignage eza penza terrible oyoka yango esika moko te tu ne peux pas comparer ce témoignage. Donc nous vivons la présence de Jésus-Christ qui était à ce moment-là. Ozomona tozaka mutu moko biso na Yesu na bino toza mutu moko mais notre papa est le guide principal. Bon na kenano epa ya papa Robert na episoka zoyoka ngai apôtre Robert. Amen papa. Na prophétie na ye apesa ki po ba prophétie nyonso eza nango clair toloba yango déjà na ebite na koloba nini mais na zoi kaka attention peut-être il y a deux prophéties oyo nalingi na expliquer po bato batuni pe ba question na mitema na bango ba comprendre penza malamu te oyo ngoloba nini nde yango na ke na prophétie ya papa Robert mutu oyo ye azalaki koloba au nom de Linzeza mutu wana akiti a se transformer en chien na ndenge ya mbwa akoyiboya lembi me bazomona ye mbwa pona nini amona ni mbwa parce que c'était l'esprit des chiens qui vivait en lui. L'esprit des chiens, c'est la colère qui manifeste à l'homme. L'esprit des chiens, azomona na deux types. Azomona na loup, azomona na pe mbwa. Akoki komona na pe lion, akoki komona na pe serpent. Donc c'est toujours le dragon. La bête, nandoto ya
na vision ya mama na ngai mona na ngai mama Museka Célestine ozomona donc nayebisaka bino ntango tokendaka Belgique nayebisaka bino soki omoni moto azosilika mingi crâne na ye awa akomaka na crâne ya mbwa nde eza masquage oyo satana atiaka na moto oyo asilikaka mingi bokomona ya teyaka alobaka parole de Dieu mais azalaka toujours na crâne ya mbwa mais soki bodélivre ye puissance ya crâne ya mbwa ya mutu ya chien ekokita na se wana ezali masquage oyo nzambe azopesa biso na les 4 puissances spirituelles. Pierre bamaskaki ye mobimba nzoto na ye mobimba mais ntango esprit ekotelaki esprit de la fondation masquage wana elongwaki bakokaki mpe koka ye lisusu te mais okomona soki mutu aza trop méchant baréponse eza bien te yebaka ke aza na image satanique en forme ya loup ou bien na forme ya nani chien ou bien nyama mosusu tokokoloba mais na seulement oyo toujours na premier critère théologien c'est le chien yango na bomonaka soki mutu tenir ye awa ntango aza na colère akoka korésister te. Et maintenant nous ne tenons pas son corps mais nous tenons son corps par le nom de Linzeza. Donc Linzeza mutu aya kobrise ye na kati na ye yo ozoloba no kaka Linzeza mutu aya kobrise ye nokoyeba ndenge akobrise ye te yango na papa na biso amonaki mutu wana akomaki nyama ya mbwa akomaki nyama ya mbwa ozomona donc force na ye esilaki azwaki délivrance na kombo ya Elinzeja nake na deuxième nani bomoni mama na biso Célestine apôtre Célestine alobi ke nyama oyo nga nazoloba na ye nazosona yo bayebisaki yo yawa te oyo kosala nini awa abanosenga bapardon amikiti se aza nani aza bete azalaki tala mbinga Jésus akomisi ye mokeleke te moke abifanda wana omonaki papa na osala loba ye nini bozoko nosala nini epai ya bete oyo aza na ye moke lokola souris akopesa bino eloko nini mais mama Célestine amonaki azalaki tala mbinga azokimisa bango azokanga bato misusu ozomona mpona na kolakisa bino l'enseignement spirituel oyo tozona na 4 puissances spirituelles nde yango na ngai na répondre donc nyama ezalaki nango dragon achangeaka baforme na ye yango na faut faire attention na makambo tozoloba keba ozala masqué te mpo okoya na teste parce que soki okomi masqué okoyi na teste ya diable okoyi na teste donc okosimba ye bona mutuna kidiba bamisusu oyo ndenge nayebi bato baprofete mosusu ndenge basalaka nga nasalaka yango te akotindi koboye na mutu asimbi yo po puissance divine ekofrappe akoka koresiste te mais faites attention parce que soki osali ndenge wana soki abimi akoya kozongela oso na frappe mosusu ntango obimisi akoki koya kozonga na frappe mosusu ntango ozobimisa ye fo azwa frappe oyo ye alapi akozonga lisusu te tu vois. Alors donc, il faut faire attention, parce que nous sommes dans la montée. Mais avant, on dit le nom de Jésus-Christ, c'est trop puissant. Pour nous bénir l'esprit et cueilli par le nom de Jésus-Christ, ou l'élo, na kati révélation, yomugozoloba au nom de Elinzeza. Et là, on a une salle signe au bino bolobité. Na yebaka mona nanga moko mama Monique. Nakobela mona na ye alobaki clairement au nom de Elinzeza mwana oyo fabika eloko bazwi na kati ya motema na ye lokola
lokola les moments lokola cancer biloko moko na presque maladie quoi mais yalbaki na komba elinzeza nazo sembelo na komba elinzeza na kombo maman Monique jour asalaki témoignage na ye na le 8 janvier regretté ki ndenge na ngeno lo ba makambo susu na bide eza na jour au témoignage so lo ba batu ba yoka donc oyebe za problème to témoignage pour la deuxième fois ozomona mais kombo wana eza kaka Yesu Masia mais nde Yesu atie valeur na mona na ye pe a glorifier mona na ye yangana to mona ke kombo ya Yesu ta mususu sali penate mais esali na ngaka po papa Yesu kaka na kati ya kombo mona ya Jésus Christ priez toujours à mon nom to sambela na kombo ya Jésus to za kolongola ba maladie na kombo ya Jésus o mona na kati ya ndoto yuzo lo bana kombo ya elinzeza mais na bo moyi bo lo bana kombo ya elinzeza te peut-être c'est quoi pour ce toujours déjà enseignement na makasi ozo mona tango la lo zo lo bana kombo elinzeza oyo kanisa kite donc Seigneur azo mema biso to koma na niveau muso sikona kena enseignement moko Seigneur apesa biso na kombo ya elinzeza to lo ba ngola nyonso enseignement ya elinzeza ya kombo ya elinzeza na kanisi yango Nzambe alobi Yesu aye na kombo ya elinzeza Nzambe alobi lisusu il faut koyeba ndenge ya kosalela yango il faut apprendre ndenge nini ya kosalela na kombo ya elinzeza c'est très important il faut koyeba ndenge ya kosalela yango ndenge na pesa exemple ya maman Monique omoni toyeba ndenge ya kosalela il faut koyeba ndenge ya kosalela yango kombo ya elinzeza mais Emmanuel aye na kati na biso esengeli koyeba kolanse kombo ya elinzeza mais Emmanuel aye na kati na biso cela veut dire biso na royaume Emmanuel ayizali na kati na biso tangu yozo lancer kombo ya elinzeza parce que Emmanuel aza na kati na yo Emmanuel nde akosurvivre yo la puissance de la divinité ndenge pasteur Jean-Christian otokoloba donc toza na puissance wana ya divinité ya alpha et l'oméga eza na kati na biso automatiquement tant yoza na kondima la foi eloko motuya la foi tant foi na yo eza tona makasi nde okomona manifestation ya kombo ya elinzeza ou Jésus-Christ de Nazareth mais Jésus-Christ atomboli mwana na ye elinzeza atomboli mwana na ye walobi il est avantagé ngai na kende ye aya je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité na ye na Emmanuel pona lona bokonzi na ngai na Emmanuel donc omoni entre tata na mwana harmonie ya bolingo ya bonzambe ezaka moko mais ndenge ezo manifester na système de Dieu ozomona donc eza bolingo nzambe jamais kokota na trahison na mwana na ye to jamais kosala makate lokola biso tozale non bonzambe zabu bonzambe ekotikala bonzambe nayebisa bino osangana na bolingo wana trahison ezate ezali puissance et force nazoyebisa bino solo mais soki ozoyina nano moninga oza na ye malamu te okomona wa ndenge mosusu mpona silisa nange nalobelo moko awa oyebi bobengaka nga mingi bato mosusu ebele babengaka nga sans le savoir que nga lelo nakoma kovivre na yo nazala na yo mais yo moko nde obengaka nga mpe mama ntikulu mpe alingaki atémoigne mais po espace ezaki te ozomona obengaka nga nozoyeba te mais sikoyo ntango toza na royaume mais yo déjà sobenga Jésus
Mais Jésus amemioka na royaume ozalaka na papa elinzeza. Mais yonde obengaka nzambe. Olobaki nzambe na ngi nazala na yo. Maman Marie se passe dans la témoignage ndengwana. Na ngi nazala na yo. Mais si ko mona okomozala na papa elinzeza. Nozoya bateke yo sengaka nzambe. Na lingaka yo mingi, na doraka yo, na lingi nazala na yo. Mais tant papa elinzeza ayo ko vivre na yo. Ozoya bateke demande utaki na foi na yo moko. Okomo vivre na elinzeza en chair et en esprit. Ozomona donc ezali azate na ibisabino nyonso yo eza azate. Donc eza lokola mwana moketa na zomona yazo kima yo po aza ko comprendre eza ndenge ba mikolo ebele bazali. Po mwana mokaza na aisance ya ko réfléchir te akoma na niveau mokola kokoma. Ba mikolo mingi baza lokola bana mike wana. Mwana muke faye ba yo muke mais mukolo oyaza deja mukolo awe ba ke ngai loko na soluka na ngena kana sauver nzambe ngana lingi ola kisanga nazala na yo naskende na nzambe wa bike kote oya majite ya ba katolike te mena kende na nzambe oyo asala mokili atana lobi kombo na yo te mais oya sala mokili azaka ka moko ngai tango nazaka na musulman na ko nzambe na ngane preuve voilà. Naka nzambe na ngai na épreuve na yena kene momu ke na apôtre gouverneur mama Emmanuel na likamba pesi ya monument. Omboni monument eza toko kosilisa mote na ebisa bino pona imagination soit enseignement ya monument toko kosilisa mote wana nazo ebisa bino asolo wana eza éternité ya nzambe. Esalemi na image spirituelle na kati ya ndoto na ye. Mais na kati ya image esalemi libanga, eza nango libanga. Mais libanga ezo vivre, mai ezo bima. Mai nkele ezo bima. Ye moko azobe yango source. Source eza na suka te source eza neti papa na biso Ezaïe alobi likambo ya source intarissable. Nde yango na omoni na ucho mona mikolo yo na soki lobi yo source ndenge maya source ndenge tondi lokola océan pona richesse ya Congo ezo utaka na libanga moko oya mama Emmanuel. Donc bino bokozaka na richesse oyo ekosilaka te nazo bisabi na solo bokozala na kembo oyo ekosilaka te na moni intelligence na moni mayele oyo nzambe azokotisa na bana na biso mayele bana bazotambola na bakar moko impeccable bakar moko kokompla bana mike bazotambola na bakar ya kitoko po mayele etondi bango eza mabomba mia banani bakotombola royaume wana soki eza biso te. Botala pe ba agité, botala mitema, po motema azaka na agité. Est-ce que c'est pas yebso motema eza agité? Donc loba batala wana ba microscope soki eloko nini? Mais motema eza na agité, po motema eza mystère ya ndenge nzambe asali mutu. Mutu akokoza la vie, mais azokanisa age ndenge nini azokanisa. Donc motema ifezala bien. Na ansi tope mona lelo ba mama pe bazana beso bakuta na bana ba préparer kolala tout ça est repoussé. En tout cas merci mille, soyez encore les bienvenus na kati ya révélation ya Jésus-Christ de Nazareth notre papa d'amour. Choix et comme na maboko na bino ndengo no sambela dans la sagesse nzambe akomemela yo ndenge papa na biso apôtre Robert auti koroba bato mingi bakobundisa ye mpona témoignage na ye mais bakobrise motema na ye te po aza témoin ya témoignage na ye ozomona. Donc biso nyonso tozwi bamerveilleux cadeau mutu na mutu azwi cadeau na ye lokola mama tout le monde lokola mama na biso Deborah bino nyonso bapapa elonga bapotre nyonso balobi nao mpe balobi te tozwi ba cadeau merveilleux tozwi ba salaire na biso
potentiel oyo mutu moko andimaki te tokoki kozwa bosala tour ya baeglise bokomona biloko na baeglise te nazoyebisa bino bokomona biloko oyo na baeglise te ngai naotiki mesurema 30 ans natikali komona barévélation boye te ozomona donc bokomonaka na baeglise eloko ezaka prospérité ezorenie makambo ya bamariage soit makambo oyo bato balingaka na musuni bamaladi biloko moka ndenge wana mais bokomona biloko eza réalité ya vie spirituelle te tokomona ngo te biloko lokola bamonima yo konakomona wana seule personne na bible oyo amonaka monima eza le roi ya Babylone. Deuxième personne akomona ngo eza mama Emmanuel ozomona donc il faut totala bolingo ya mariage ya alliance totala ona kati ya melo ngana yo sebelelo naza mwana na bino pe kuboye bango papa na bino bien sûr mais naza pe mwana na bino oyo papa nanga atie na maboko na bino oyo papa nanga lobi bana Israël bayambi mona na ye na kombo ya Emmanuel. Soki nzamba lobi bo ça signifie que nous sommes des Israélites. Soki nzamba lobi bana Israël bayambi mwana ya nzambe na kombo ya Emmanuel. Soki nzamba sali bana Israël welcome. Ya wana nzamba tindi David lelo azali na kati na biso na sceptre de l'indépendance lusambuka yango déjà ese fandi na kati na biso pona na soki sawana ko soki sa te peto pema loboko ya Emmanuel ndenge nzamba uto lobawa ndenge na uto yokawa mais Emmanuel aye na kati na biso azu contrôle ya vie na yo loboko ya Emmanuel la main de Juda eza déjà na contrôle ya mokili mobimba. Ça il ne faut pas oublier. Kobosana te soko bosani tu as perdu la foi et tu peux être combattu. Il ne faut pas oublier ça. Ça c'est votre force quand vous avez Emmanuel, la puissance divine. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu se manifestera, se verra à l'homme comme Jésus-Christ se verra à l'homme. Et du coup, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu se verra à l'homme au nom de Emmanuel. Dieu avec nous. Il ne faut pas oublier Nzamba Lobeng ce soir. Emmanuel Emmanuel est la présence de la puissance divine de Alpha et l'Oméga. Oezana katina biso. Biso oui, mutu fa souffrir na même ngapena pe malade mikolo yo. Mais eza biloko mususu pe Nzambe asala kana biso na ba maladie wana pona a transformer ba aspect spirituel na biso. Nzamba asala pe ndenge wana benga biso na ba maladie na makambo ebele pona a transformer aspect spirituel ndenge asala ki na Job asala ki yango. Mais que promesse après ça Job il faut abela lokola kufa, mais c'était une promesse, donc il faut souffrir, il faut souffrir. Mais ça la qui promesse Nzamba après ça Job mutumona mukila yebi biso ndana royaume to yebi secret wana osomona. Donc makamu susu bolela kanela kati loba que la volonté de Dieu me soit protégée, soit faite, c'est fini. Garde ta foi. Et l'on est koki ko garde foi na yo. Eza ba promesse Nzamba zo pesa pona yo. Ba promesse Nzamba zo pesa yo na kati ya royaume. Nzambe olakisa nga monima. Tenga na ndimite ba ko ngate. Déjà oso telemisi puissance. Nzambe ngana mona kyo ilela ngabo. Nzambe olobaki na papa na ngabo. Nzambe olobaki. Donc omoni obimi blindé. C'est ça la puissance de la divinité. Pour ôter puissance, foi na yo.
que mutakoko battre ya mwasa te comme kana découragé ngana moni et pour préparer ngana descendre sokin oh ngana moni oh boy c'est fini oh ngana moni doute oh na yoki ba passer ba auto loba lelo ces doutes là eza ba semence ya diable oyo kota na bon nzamba zo loba wa siko nzamba lobia wa siko oyo bazo biba bazana ba semence ya diable oyo bazo bima na royaume ata soki na siliki yo kolanda kosilika na ngai te nzamba salaka oyo alingi soki na siliki makasi yo okende na nini okokende na komikitisa po nzamba ata na pe motema na yo okosala vengeance na nzambe nani nga kosala na mokili oyo naomona ne kutu nakoki kutu kosala yango te bongo yo kono kosala vengeance na nzambe ata na siliki ata na lobi yo kokosala vengeance na nzambe en tout cas wana tozoteya mais toza kaka na batesi tu ne peux pas faire la vengeance à Dieu. Pourquoi tu as la vengeance? Nana ko pesa so réponse moko. Tu as la vengeance na Nzambe na lelo de tozana Emmanuel. Do eza na raisonner. Sur besoin de Nzambe pena. Eza na raisonner avant de sing ça. Ce qui batu bazo ndimate bazo sa la vengeance na Nzambe. Bazana badu eza pona likambo nini? Allô? Allô, mon roi. Allô, oui. Oui, merci beaucoup pour la parole, papa. En fait, ils sont en train de faire ça parce qu'ils ne connaissent pas celui qui est en face de nous. Oui, c'est ça. Mais quelle est vraiment la raison? Vraiment la raison. Oui, c'est vrai, on le vit bien, c'est vrai. Mais quelle est vraiment la raison? Tu as parlé. Mais quelle est la raison que les gens font la revanche ou bien que c'est contredit? Pourquoi? Amen, papa. Oui. Et ça, maman, une grâce, apôtre de Jésus-Christ. Parce que c'est l'orgueil, la jalousie, vanité dedans. Orgueil, jalousie, vanité. Oui, oui, on sait ça. Mais le Dieu que tu ne vois pas, tu peux faire l'orgueil à lui? Non, papa. Pose un anzoto. Amen. Mais oui, c'est vrai. Le Dieu que toi, tu ne vois pas, tu peux faire orgueil à lui? Tu ne le vois pas, tu ne le connais pas. Ça, l'orgueil, tu vois, c'est ça, les yeux. Michou, les autres trompés. Parce qu'on le voit par la chair. C'est pour cela qu'on fait l'orgueil. Mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme, créons l'homme à notre image. Et cette image de l'homme a été boycottée par lui-même, homme. Par lui-même, homme a boycotté son image, l'image de son autrui. La parole nous dit, aimez ton autrui comme tu aimes toi-même. Est-ce que toi, tu connais que tu portes l'image de Dieu? Dans la zone, on va prendre Emmanuel, mais dans le cas général, est-ce que yo yeba que naza ko yina mutoyo parce que zo mona ye tikana yina ye na finga ye ata salinga boye parce qu'il porte ce corps. Mais on a perdu que ce corps, c'est l'image de Dieu. Yamona lelo nzambe azongi na image na ye d'origine. Oh, papa Jean-Christian expliqué biso. Cette image-là, c'est un corps comme le vôtre. Mais tu ne connais pas ce qui se trouve là-dedans. Banzoto nyoshe za ndenge mokote. Yamona zoroba Emmanuel azana kati na biso. On ne peut pas voir Dieu qui est à notre intérieur au monde. Tu peux le sentir, tu peux l'écouter, mais tu ne peux pas le voir.
en le voyant, et tu penses toi-même que mon corps, c'est l'image de Dieu. Je vois Dieu à partir moi-même. Non, nous allons corriger, à corriger. Je vois Dieu à partir de son image qui est devant moi, que Dieu a envoyé. C'est dans ça. Na corrigé. Na corrigé. Au moment-là, nous sommes mais et pas une zamba comme lui. Ce corps-là, c'est sa représentation. C'est lui-même Dieu. Et on a plein, et c'est comme bateau, bateau ça la vengeance dans Nzambe à cause de ce corps-là qui est comme eux-mêmes. Mais ceux qui vont comprendre que ce corps, Jésus était aussi venu par ce corps. Bakimi ce qui est pembango, balanda qui est balapide. C'est à cause de ce corps-là. Bayoka qui m'a c'est à cause de ce corps-là. C'est le corps qui est un problème pour nous. Il y a un peu. Mais moi, je te vois, tu as un corps comme moi, je vais t'aimer encore beaucoup plus. Il y a l'amour spirituel est plus valeureux que la chair. Il faut avoir le droit de l'homme afin que nous vivons la présence de Dieu. Le droit de l'homme qui est Emmanuel, qui est entre nous, qui est lui-même Dieu. C'est lui qui nous signifie, qui nous donne cette aisance. La présence de Dieu en nous, c'est Emmanuel, seul Emmanuel. Parce qu'il y a un spirituel. Les autres corps, c'est corps. Mais il faut que nous tous, nous soyons en mariage à ce corps-là que Dieu nous a envoyé comme son fils. Nakanisi topemi wana lelo. Na na maman Déborah. Je remercie aussi invité na biso o lelo balandi ba Hollande après. Oh, la question à bango, toujours poser biso plus tard pour répondre ma réponse pour retourner à ma passer, ma maman na biso ma représentante, bazana ba papa na biso pe bazoyoka, butu nata na bango, dans la familiale ensemble dans la famille du Congo, Israël. Na kombo na Yesu lobi amen na zone ici le lobe pas maman Déborah. Amen. Merci beaucoup, Sa Majesté. Amen. Merci, merci. David pour pesanga liloba. Merci mingi papa na bolingo na o ezana sukate. Merci mingi vraiment na présence na yo na kati na biso bana na yo. Bien aimé, vraiment lelo ezalaki bokolo ya esengo. Toyoki ba témoignage ya bandeko na biso. Toyoki papa na biso roi David na o nyonso tolobeli biso na ngonga oyo. Vraiment na lolenge nzambe alobi Yesu aye na kombo ya Elinzeza. Il faut toyeba ndenge ya kosalela yango. Pe toyeba ndenge ya kolanse yango. Okombo oyo ekokende mokili mobipa. Toyeba ke Jésus-Christ égale Elinzeza. Po ete naleka kosukisa na kotanga na Bible na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Bien-aimé, o na uti kotanga, epa ya batu mingi, ba révélation tozoloba, makambu o tozoloba, et Jésus-Christ égale Elinzeza. Elinzeza aye yemoko le même Jésus-Christ, epa ya muto azali homme animal, eza folie pona ye. Eza folie pona ye. Donc, biso, nous en a kati ya Emmanuel, toyebi Emmanuel azali nani.
vraiment tika ete na mokolo ya lelo synthèse ezaka ya mokuse oyo papa asengi tosala na mokolo ya lelo. Merci mingi na présence ya moko na moko. Merci mingi na bolingo na biso nyonso na kati na royaume oyo tozo manifester na lolenge papa alobi tozala bomoko tozala na kati na bolingo biso nyonso tu na kombo ya Emmanuel David Elinzeza. Te ba ko lancer kombo ya Emmanuel David Elinzeza. Merci bana nzambe. Na yango na koleka kopesa liloba na ngai epai ya Pasteur Bagana. Pasteur Bagana akokumba biso na losambo. Pasteur Bagana akomema biso na Sainte Seine. Pasteur Bagana liloba epesameli yo na kombo ya Emmanuel David Elinzeza. Amen. Amen, amen. Merci, merci. Maman Abisso, juge Déborah, pour la couper Sangalilova. Merci Bana Nzambe, merci les serviteurs du Très-Haut. Nous allons remercier notre Dieu pour tout ce que nous venons d'apprendre. Parce que le royaume est une école spirituelle qui est venue pour apprendre à l'homme à connaître Dieu et à vivre avec Dieu. C'est ça même. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, Père de l'éternité, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, ô grand Dieu, pour ton amour. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe alela Zakia